Ouais, la famille, la personne n'y soit banni. Par contre, on va aller gâter Gizal, Baza représentant, on va aller gâter Gizal, Baza s'il plaît, nous avons fait des ordres de ça. Pareil, comme on observe qu'il y a sans souci, c'est rare que mon musicien c'est parmi que notre monde actuellement sont tellement affectés, on fait relation dans une société comment, et puis Sango Oyo, Namato Inayo, ça vous a paru comment, et puis vous vous sentez comment il y a refaire un grand barbare des artistes et comédiens à Tikibiso, civiquement. Merci pour la question. Sans souci, avant donc à Foufa qui peut-être na Boutouana, donc na Tongo na Oto Solagina na hôpital. Donc comme par hasard, na qui invité na fête Timoko, alors que le fête on a des camarades na épée, a bengi pas y santé na y a passé ngaye donc sololi. Et puis c'est vous on a dit oh donc né vraiment né benga que donc tranquille quoi. Que problème que ça la mais le lendemain en autant on a eu que sans souci accueilli et puis c'est n'a pas parce que tu y ba né le loté dans la gaga ya sera musicien sans souci avant on a eu comédien c'est un musicien parce que na orchestre na bango na RTNC c'est faux ça et donc ça la biso pele mo ba beti pe biso pe to bangi donc le style na ezaki ya comédie donc artiste complet donc to tambola kana yeba série moko boye alaksanga le raso maganda kuna ina kingabwa ba série belé donc après ne monika lokwa mona mtazana ba valeur na ye donc toujours pour la société message à particularité na famille et puis na ba famille artistique message na famille va regretter tout le monde a déjà été à l'objet sans souci donc vous regrettez donc ça me soit joué dans moment où donc déjà vraiment moment moko o alingaki te peut-être mabe mususu ya ko salir kombo na ye donc accueillir bozomona ba est-ce que possible mona bana nzela ba kongo kangami mutu na sada ya na mboko yo akangi donc route nationale na ne salamati donc ilingolo ba ke azaki mutu na emalamu boboto mona donc to mona ke ninga kei ezala mabete na mitema au contraire pour la famille na ye ya artiste comédien on a senga na bangonde balanda exemple il y a sans souci pour bango ba tenir. OK, merci beaucoup. Et papa maman passe na motema papa nakanisi to bungisi ndeko ya noko papa leki ya sala ki kelelo famille za na likonzi na maboko na ye sans souci atiki biso ilobani bozana ngo pona baboti ko babotelaki biso artiste monene oyo kelelo atiki biso pasi na motema nakanisi mama na papa bazana liloba ya koyebisa na bato nyonso bakolanda biso na mpuko lelo. Bon, c'est la malheureuse. Je suis allé à la ngai papa na mete ya archi na budi sana sisi na bagule bien na koti ya crash abani musana pesa musana bien na mzali musana sara bien abogula kata ngai tata bogula ma famille mo bimba ya zali chef de famille le roi me koloyo makamwa sama ya malala njutu na mukushi tokin jambi sebe ya bati mususu ngane kidan jambi mo baby ngata tabishi na famille bisho tuzara kabatu ya bushembo batu sara kamusara toujours tra comme bena bana na bana teba camarade teta la bagation to ibi tu saka théâtre maman saka théâtre bien pêcheur sara comme bena batu te to ibi te shinja jambi to sari kuwana sege ban sege mu jamu kiri yeta ukenda abulanda ye amman mesris bewa la maxim kebu pasha tikiri bisu oya kubogula bisu to ibi te azana balege ne msu bazari kula ye jambi pesa bango pour voir le presse na ye asal service kula ye za ko sal service ta to ka sa mena zeni to za ko service be jambi ka ko pesa parce que jambi ya busana kama hiyo zane musali ya jambi ana jara mama musali ya jambi gabe musali ya jambi akasa shirwa mama OK maman zalaki na sans souci elle attaque trop maman ce qui sans souci ça là qui les lots ma solo ya théâtre c'est grâce à maman alandaki batika maman parce que maman a trop comique aussi maman azali muto bandaki ko sécurité bato mingi ko sala bato ba théâtre na ba église catholique yango sans souci azwa koloba ya maman
azwa makambo ya mama nakanisi mwa liloba moke po to meka kozwa lisusu image ya sans souci. Merci papa. Oyo butenga iza malama. Makutaki sans souci. Na mama ye. Nakuti bangu yosu zumi ya misatu. Nzambi alubaki nde buta utonisa mkiripi na tundisi. Na ibite papa. Msali liyo yoza usali sabisho. Iye bikita na bisho na tate pana ye. Udia na bisho. Yalubaki mama na ukunda bina wona. Nali papa ngana ukunda bina te, bina ukunda ngana. Na mbeto yo lala izaya yote, elungu na mbeto yo. Ngana kota yo luka bakisi, luka kabidoko. Bakisi yo na kumela, na kuzwa wapi? Pesa bana piku mulendo batikali ba unionso bokasi. Na nguye nzambi pe, bazala ndengi yo zana. Na bana ne utikiri biso, tata zana msalate, boy bazana msalate, bazana mwasi na bangu bazari. Bakusunga bangu. Kuba kanga na biso, tata bangu bazari kewa, kuba bana kupinda. Bana bakanga na biso te tari bangu. Bana bazala. Piku mlende bokasi bazala. Ndengi tata bangu elle s'inspira qui pas à maman. Ce qui sans souci, on s'inspira qui et qui grâce à maman, le lot que tu es sans souci artiste et comédien. Et là on est sans souci à Iba qui pas maman. Oya Polo et ça là et le qui sans souci à la comédien mon na katia mukala biso. Aiba qui maye le ni n'est pas maman. Maye la Iba qui ya kusala kusala na ye wana ya. Kusala ki d'ailleurs d'ailleurs musicien ona lungwa ke na ba za le kunia baninga ya pali ngana ye kaka. Ona le baninga ndinga na ukula tenga moko. Il va inoza nango pona bakoko batikali et puis na mwasi maman oya tikali ko batela bana. Banazana kwa mwasi na bakoko tata nzambe abatela bango yake sanzi na bana. Ake sanzi na bana basali sabiso. Na nguye nzambe na piku na mlende na bukasi basu wa misala ya basi babala na bana bango basunga ka bango. Bango so basunga bango basunga biso. Bongo na groupe na ye. Est-ce que vous panzana ou bien vous pèsez en chance que des ligoso? Papa exemple sala. Exemple sala. Ndengi azako sala. Ndengi bana bango. Nana ko kamba yango. Bango na mayela na bango. Bango na mayela na bango. Bakuluka muta. Opesi bango lusako eno bakende ligoso. Opesi bango lusako basala msana na bango na mtima moko na bubutu na busembo nzambe apambula bango. Merci maman na ngai. Merci. Astrid, di sango eputio awa liloba inoza nango pona bana poto et puis na bana oyo bazana mboka musika à part poto Afrique aussi et puis na RDC pour la disparition sans souci. Papa liloba moko ezali ya mawa mingi pona famille na ye atiki pona baoyo nyonso balandaka ye biso nyonso mes condoléances pona bato nyonso balandaka ye ezali regret mingi moto na biso komedia na biso ya monene akufi akei nzambe atala arme na ye bien yango wana naza na lomosisi ya koloba te apesi bato nyonso mbote. Merci maman Astrid.